pour la carrière maman pour ça la carrière ata dans 50 ans baloba ke no soki nga leo na komi boza pour mamucha la bana makambo. Il faut que vous en ayez courage. OK. Il faut que vous en ayez courage et patience. Il faut que linga musala, il faut que se réveiller tôt. Parce que les musiciens musala la pongiti lobby. Il faut vraiment qu'on se réveille tôt. Okay. Et musala wezali musala moko ya passe surtout pour na biso basi. Biso nde batantaka biso batantation za modèle et tout. Oko tika bia tika na ngai na moni vie facile pas iboyi. Na vanda na ngai. Na vanda na ngai. Mais ngana le bite musala nzamba pesa ngande yango na ko foncer na musala oyo. Oyo vraiment esalinga na komi moto na miso ya batu et salinga ke na komi na yebani c'est grâce à cette musique là. Okay. Et na yango vraiment je dois beaucoup au Kassaïen. Ah oui hein. Parce que voilà. Parce que cette musique là n'a que luka de gauche droite té. Na ke ko puiser na folklore na ngai et na ye na memi yango comme musique dansable pour tout le monde. Voilà. Quand les alaki pona secteur pona ethnie moko boye mais lelo comme OK na fête ya Bangala OK na fête ya batu na Baswahili ba Congo tout le monde malu soki betité batu ba kosenga kaka malu ko ebeta et malu chibola mulumba itozana banzembo ebele lokola vuluka dilolo diwa kambenga ngela chanza nenkokwata wewe ni nyaye kwetu bwa kupingana musele baba nzembo na basenga kango tilelo. OK tozana baninga na sina surtout loko yo mama na ifse na mabala za dega botika ko finela nga misongo ya bamure disons banzembo ezali ebele na lobite ke na tiki na lobite na sili na lobite na lembi nde siko nde makambo ebandi siko tokomi sikoyo na mamu national d deuxième version nanga ebandi nde sikoyo parce que nakomi na expérience nakomi na moni makambo ebele sagesse nakomi mpe kodirige mpe baleki bana bato bazobengo mpona baconseil eza boye mamolobi nini ebe voilà c'est ça nakomi mpe moi juge quelque part ebe na yango nde bomonde bobangela ngai te na lobi te na okufa lobi non ozali nazana loko na libulu te ngai nzambe nazosenga vraiment apesa abakisa et vraiment sala kena prouver lisusu bato babina basepela mutu ashekende liboso. Maman Tchala nangi na yeba en 40 ans de carrière musicale quel est le meilleur souvenir oyo pena okufanda lelo binzambe na ngai vraiment pona eloko oyo. En tout cas, merci beaucoup. Et l'ogoni. Meilleur souvenir ezali o nzamba pesingai. Meilleur souvenir ezali mosala o nzamba pesingai. Parce que ni tete la musique na sa la planète mobimbate. Grâce à la musique les na yebani nazali partout. Tant mosusu wa bolokwa toliera fufu ensemble. Bazo comprendre na noté qui la ba monanga bien. Dans documentaire to salelio balabi, tu es parmi les grands artistes qui ont été invités na Élysée. Oui. Ça c'est vrai. Na betela Mitterrand, na betela disons Chirac, na betela Giscard d'Estaing, na beta vraiment j'ai beaucoup joué, na participé na festival partout dans le monde. Partout. Des fois na kutana pena bandeko mususu oya biswawa, loka ba kofi to se croiser na festival, ba Pepe Calais, Franco disons, ça se croisa plusieurs fois. Et bien voilà. Dans le documentaire, on attend aux autres, le monde entier, entier. Et entier. Oh, bah, moi, quand même, télé 50. Entier, on a bien bossé un coup, on a compris. Voilà, moi, qui télé 50, ok, mais dans le look, vraiment. Et dans mon époque, chanteur hollandais français. Bev. On a zobina na rumba wana. Et vraiment documentaire va Rolandango vraiment Rolandango na télé 50 ans où ils ont retracé histoire et vie il y a Tchalamouane les a production télé 50 au biso to saluer comme cadeau. Merci beaucoup. Na profiter na occasion pour na remercier et papa Jean-Marie Kassamba vraiment pour na cadeau munene au pesingai 40 ans ngai vraiment en tout cas et promotion makasi makambo sali pour ngai en tout cas pour amis balete vraiment pour na romona une si grande chaîne à télévision et vraiment et s'occuper n'angai. En tout cas, merci beaucoup. Vous méritez en maman. Merci maman, il y a une question. Bon, Moebi Kaka Kishasa Nabiso Maramoza moi ebele. Batu bazolo baki Maman Tchala depuis a komaki na maramba politique. Oui. Mamou a communauté ko s'éloigner un peu de makambo ya musique. Nana lobi bon na uti wemba na mambili abele sikobo moninga ite. To yembi njaji na uti ko yemba Cardozo mwambo akena to uti ko yemba chula wambo sawaka mangatima to yembi mutu ashi nazo continuer toujours ko yemba. Mais nazana politique bien sûr. Je soutiens Joseph Kabila Kabange. Président ya mboka na biso. Yo bomba na tebele ba bomba na. Na bomba na pona nini?
aza président na biso président oyo asali que vraiment en tout cas mboka na biso ezongi penza na rai tozalaki à l'époque sous respecté te so bato komba Zaïro ai tout ça tozana ba image ya makambo ebele mais lelo makambo mingi ekomi lelo na nzela tala aéroport ya monene bakotongela biso ya satellite obimi na avion mbala moko okoti na satellite obimi mbala moko za na kati ya mutuka donc carrière politique na yo est-ce que après 40 ans oui. Est-ce que tu vas vraiment... Nga nazali kabiliste, vrai kabiliste penza. Vous appelez la carte à Ligue des femmes qui parle. Non, Ligue des femmes babuta ko longola ngai. Polani, baulu que le poste mususu. Bon, voilà, vous sous les lots de la vie, on va carrière musicale. Alors, Maman Tchala, il y a question moko au monde va te belé bakei. Oui. Rochero. Franco. Vraiment, on a beaucoup perdu. Oui. Kester. Ton père de ma tête, Papa Wemba. Vraiment. Bakei et Belé. Oui. Boutikali Moukié. Oui. Oyo Pena Bozalaka ensemble. Oyo Pena. Lelo Oyo. Après départ à Batouana, parce que ben attends mangonyo sauté. Ouais. Est-ce que tu penses que musique na biso ezaka na même feeling, na même elengi avant Batouana? Musique na biso ezali toujours na même feeling. Musique na biso ezali toujours au top. Ba jeune bazaka ko ilingo le bateka musique ya match à la mwana. Ce qu'il fallait azui trophée quelque part to faire to Robinho to zo mona ona linga mingi o fabricas ba jeune bazaka ko ya ezali lokumu ya mboka na biso. Mais malheureusement, tozali sous comme à l'époque, tozali na ba droit, disons ba droit ya biso ya droit de vente, droit d'auteur, droit scénique, disons tozali sous na yango te. Même ba télévision na biso et ba chaîne nyonso, il faut tara ba droit na biso te. Tozali na difficulté makasi et les ba artistes ya Congo to comme plus pauvres. Pour nani parce que talaka makambo tozana yango encadrement ezate maman ba ministère appui ya culture na ba structure nyonso wana est-ce que moi ezali te bino bokobi ba doyenne bopesaka ndenge bino ozana moi chance wana toza kolobela yango mais monde échanger na moi makambo ebele ce n'est plus comme avant les tokobi na ba internet internet on a nzembo ebimi na malamu te aussi on n'a pas fait comme na internet bakomi ko tekela na moto yo yebi kutu na yo moko bani ko téléphoner moto wana mais où est-ce que tu as eu ça oh non maman excusez-moi est-ce qu'on peut se voir n'habite ce n'est pas comme ça on se poumoner au travailler au dépenser au côté studio et puis moto mosoala mukakuna asala en bref la musique est rentable été. Eza penza rentable été. Na yango na bela toujours il faut ministère na biso il y a culture et ça la penza mosala na ye sans pitié. Parce que pirate vraiment bomi biso. Et cette histoire d'internet est bomi biso makasi et comme ba vente comme en ligne. Ba c'est des penza moi na raté pour na roteka. Ceux qui posent la motaroté mais le makamba ba vente en ligne on a payé ke nango pe. Ke nango pe c'est ton gars ba tekela na vente en ligne ba to ebele. Oh là là. To kada ofunda na tina ba parquet. Oh là là. Mais moko naza ko reconnaître on a pesa autorisation ezali Blaise. OK. Blaise oya RTNC. OK. Oya filmaka wana. Blaise Minsamu. Ah OK, OK. Blaise Minsamu wana ça c'est le vrai. Non, mais le reste là moi ba droit na yo. Yemo to droit te alandela ka ba ni na ligne. Ba vente. Moi eloko pe ko ta mama yezo. Papa Blaise banda to bandi. Vraiment na moni penza. Papa Blaise, tinda enveloppe pas ebo. Maman, tu as dit que le 13 août de makambo ezali. Oui. Pour une fois Robert un concert gratuit dans une salle VIP. Oui. Ça ne voudrait pas dire que non, il y a quand même une sélection pour sinon il y a beaucoup de salles à Batou. Mais c'est quand même incroyable. La célébration de 40 ans, il faut il faut 200, 300 $. Mais il y a qui porte pour les membres. Non, qui porte pour les parce qu'ils ont fêté en famille. Ok. Parce que 40 ans, na moto nyosote 40 ans vraiment Dieu m'a fait grâce wana gratuitement na pour une fois ngai pe natika porte na ngape gratuitement bato nyoso baya to sepele longo balinga ngai mingi mais okomona osoko tie $100 moto nyoso azana $100 te pona ko ya wana et na profiter na yango pona ko pesa merci na hôtel Béatrice oyo vraiment
Hein? Oh, bah, pesi sale, na. Bah, pesi biso esika. Esika, voilà. Bien sûr, mais biloko eza gratuité. Voilà. Biloko eza gratuité. Na pesi papa kadima na biso hôtel Béatrice na biso amune na pesi merci. Et pour la manifestation wana vraiment na ndenge ko leka na ndenge ya bien na protection bazo bongama déjà na ndenge que vraiment bato nyonso ba ya bazala à l'aise. Bazala vraiment balia ba mela ba sepela tobina ensemble. OK. Donc c'est 13 à partir à 18h. 18h pile to bandi minuit to sukisi. OK. Parce que lundi eza musala. Musala, voilà. Na yango nazo pesa merci. Na oyo vraiment en tout cas et à chaque fois vraiment en tout cas na belelaka et ata na belelité azali kaka wana na bandi d'abord na tata na biso ya Yambo. Raïs Kabila Kabange, président Nabiso, président ma papa social, ou vraiment en tout cas à permettre en tout cas que fait wana et quoi que ça manandenge sengeli. Très bien. Et vraiment en tout cas na pesi merci et na bao nyonso vraiment en tout cas et basali que nandenge que et le kanandenge moko ya bien, ya propre. Et na invité bino nyonso boya na zana bakata ba invitation mais na kwa kotambola partout mais oyo kingai oye. Oye soko ebi que ozaka ka ozala rappeler ya maman donc temps la musique nabino voilà. Il y a mikolo nyonso. Donc 18h to bandi, minuit to kati. Parce que le lendemain c'est un jour de travail. Alors maman Tchala. Mais na kosenga bo soutenir ngai pe. Oui. Oye, koya maboko pamba te. Moi cadeau. Zala na jibuki quoi. Jibuki comme on dit chez nous. Mais maman ngana eba. Ouais. Après 40 ans. Oui papa. Que va devenir la Mamou nationale artistiquement? Nazali kaka artiste. Na continuer koyemba awa naza kuto na studio banze musu toza ko travailler to kati yango parce que to nazo s'occuper na 40 ans. Okay. Et après je continue ba studio nangaye, je continue ko travailler ko sala ba spectacle nangaye naza invité un peu partout pour na 40 ans na okende Zambie. OK. Pour na 40 ans ba invité na Cameroun, okay. Ba Sénégalais ba invité nga pour na 40 ans. Vraiment. Ba invité nga pe na Angola, disons ba invité nga pe na ba pays un peu Tina Côte d'Ivoire nangaye ba invité nga. Et pas nangaye ba Ivoirien ba sala ngai vraiment likambo ya bikamwa. Bato liboso ya kondima ngai na chiluba mutu ashinanga c'est les Ivoiriens. Donc tu leur dois ça. Vraiment. Il faut nanyata makolo bande na kokisi 40 ans. Et balobi il faut ba décorer ngai lisusu basalo ba ko ça na yibito ba préparer. Ils ont invité un peu de partout et c'est un grand événement. Ezali honneur munene o basali ngai. Na profiter na occasion et pour na saluer le conseiller na Brazzaville le papa Robert Milandu. Oya kozana biso oya yebinga bien oya landa ba carrière ya artiste mingi awa na Congo et Kinshasa. Maman, bato belé tu interviewé bango pour na 40 ans na yo. Balobi a passé message balobi il est grand temps ya ko honorer maman. Bon ba venir to yoko ta pe mingi mais balobi ba sale avenir eza domaine nzambe. Te balobi avenue bien balabala avenir te. Justement. Balobi na si c'est mais au Canada. Balobi tango ya ngoyo bot luka iloko moko soki to leki wana etika la ta recevoir azole kazo beta kaka nani ko kita na place cha la mwana vraiment. Batu balobi bongo koyoka na ba interview na ba point de vue ya batu na et puis ba kombo misu ya ba venir zali ya ba mindele ya kala ba kombo misu to yebi anga ta bien te moni avenir wana za kombo na ye mais bon ba ko tia chala mwana te vraiment o bino boyebi point ba ko tia mbili ya bele te point ba ko tia wera son te je ben piana te vraiment bazo tia ta musu soki songolo na ba anglais ba kombo misu tout ça là il faut changer ba honorer yo pendant que vous êtes encore en vie. Maman Tchala, vraiment, c'est un plaisir. En tout cas, je pense Bayoki. Ok, merci. Bayoki, merci. Pour Hero Bango, tout Balandaka. Naza ko signaler pe Léona Tongo. Oui. Ministre na biso ya culture a salinga honneur makasi. Maman Madia. Non, ayambinga na bureau na ye. Très bien. Pour la première fois vraiment pesinga ba conseil et à promettre ya mingi et puis à cause la peine en soirée na. À cause na soirée. Très bien. To romaté na podium aloba pe moi. Et puis ba surprise pe vous allez payer. Vous allez payer belé jour. Oui, na ko tangate. Voilà. Moi ba na biki wanke na l'homme aux yeux bleus. Oui, l'homme aux yeux bleus, Nani Cardozo Mwamba. Muchi wajile dibi wa bantu vraiment en tout cas toza ko zelayo parce que yonde kolo musique yo toza ko zelayo. Et puis les grands des grands nangai et ya ko zala bien azala wana.
Mabi Moulumba. Ah, professeur. Ah, professeur. Okay. Le grand professeur Mabi Moulumba. Et vraiment, en tout cas, nayebi kakozala parce que na invité azala wana na invité pe déjà na biso régie des eaux Moubiaï na invité papa François Beya oui abebi singa za na voyage azate ah oh là là malheureusement aza na voyage Pius Mwabilo na invité disons batu baza ebele na ba maman na ba papa et na invité bato ebele. Donc c'est gratuit, mais gratuit wana faut que nous avant au quota, il y aura moi quand même un checking un peu. On risque de faire carton plein au Bukasa il y a Béatrice. Maman Tchala, merci beaucoup. Papa, merci beaucoup. Télé 50 et ça les documentaire. Merci papa. Vous allez diffuser la chaîne ebele na Kinshasa awa. Na lingana remercier bande pour ngai vraiment tout ba lobi. Na moni bangwa bazolo ba Barbara Kanam. Vraiment tout cas lobi bien ma petite merci beaucoup ma chérie et vraiment wera son na mona kilobi na leli mai na miso et ça vraiment leli total ata wera son c'est possible vraiment total ata wera na o réagir à chaud na moni sele wa lobi vraiment na moni ayi munene santé ça na Paris ya na bisaki pa maman lobi il faut mona image na yo pour ça la bien et voilà baza belé o ba Lacoste ba Robinho bango nyoso wana ba oui passer mes messages en tout cas c'est touchant vraiment c'est très touchant c'est pour dire que oza quand même ti oza mutu munene ya mboka oyo merci donc papa oza na droit pénal ya kozwa ba honneur nyoso pendant que vous êtes encore merci en vie merci et nous en tant que télé 50 eza chaîne na yo air nyoso zanali so oza likambo koloba ko banga benga air nyoso papa fanfa yala na ndaku nazana likambo koloba na yana caméra to ko ya koloba maman merci beaucoup naza ko saluer pe Claude Machala oui Lembingazor merci beaucoup na saluer pe bano bazana ngai Dieu merci César azali wana kilafu na bana bazolanda pe na ndako abi mami na biso aza ko ok merci beaucoup donc on se retrouve ce 13 mai à 18h Hôtel Béatrice pour cette production pour commémorer les 40 ans de carrière de Mamou National. Toi Nawera non c'est bon mon amour nous a émotionné salut-moi. On dirait qu'on a couffé vraiment. On a le couffé. Merci beaucoup, Maman Tchala. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Et donc, c'est 13 sur à l'hôtel Béatrice pour le grand show gratuit de Maman Tchala. Merci beaucoup, Maman Tchala. Merci. Et on va, mesdames,